MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Salut la famille, certainement vous allez très bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu. Bonne année. Encore une fois de plus, nous allons samedi les 3 janvier 2026. Et nangana banatangi na kombo na boza Bible te hein. Boyoka, message na zu inbox. En fait, il y a pas que ça, na zu ba message belé mais na otanga moko. Et vite hein. Grande dame, bonjour. Ma mère est très proche de cette famille, surtout après la mort de leurs parents. Ils ont été au courant que les gars étaient mariés. Comme Axe a été déjà enceinte, plus moyen de reculer au-dessus de la situation. Les gars avaient des dettes que la famille Olangi a dû payer pour l'amour de leur fille. Et la Bible dit que ton péché t'atteindra. J'aime ce verset. Surtout qu'elle a grandi dans une famille, dirais-je, trop chrétienne. Et donc, ils ont tout fait pour faire taire la femme de ces gars. Avec des solutions pas dignes des enfants de Dieu. Jusqu'aujourd'hui, cette femme est toujours mariée. Donc, le mariage de Axe n'existe pas en réalité. Voilà la vraie version. Bible le mot de la bombama sans qu'elle la révélé. Famille Olangi, bah que Axe azalaki, pardon, le voyou là il s'appelle comment? Porteur il y a mobile à moi na bango moi si. Ba utiko beta micro mbata comme le nan. Kevin Kasseya. Bah que bandi wana zaki marié. Parce que babizaleli na ye digne ya kuluna, c'est un kuluna et non un chrétien. Non un fils de Dieu. Baïbaï Kazaki marié. Tant va découvrir, malheureusement, moi ba kata relation ezakité parce que ma sou ezaki déjà na mai. Devenir ma godekeye zongi, ze me kotarate chou. Donc moi rosa la marche en arrière ezakité. Et pour nous couvrir yango. Fala ki ba ki na ona ba ninge mo bo certainement cause ba pesa ipe laisser gombongo parce que ndiko na pesi ba détail été. Mais à l'obika ke basala ki tout po bakangisa mwana mwasi na monoko. Et bino boyebi lese goya Kinshasa wana ko na osala émission mususu po nango. Et basala nyonso. Po na ko couvrir bêtise wana. Na ndenge sala ke babalana. Donc à vrai dire ba vivre en éco bonde bazana. Parce que le monsieur est marié Tilelo. Le divorce c'est salemate. Til en Afrique d'ici la marié. Na mission nzambe ya l'état et la famille. Allez-y comprendre. Ici j'interpelle Guy et Alain Olangi. Je crois Alain Mukolo. Banaya, maman na papa Olangi. Vous salissez la mémoire de vos parents, surtout de votre mère. Mosala munene oyo Elisabeth atikala iko sala. Tala le londe boyoko foulé yango au pied, boyoko sakana, boyoko cracher sur yango, boyoko fingisa kombo mama na bino. Na moni mutu bongo na ba commentaire. Oh, ezali couple, eza dossier topé problème ya couple. Axe na mbal na ye. Pourquoi bozo kota kombo famille Olangi? Batu musu baza pendana ba cerveau na sama kolo. Et moment faut za maele na vie. Bande koza mawe za pasi. Bomi benga bana nzambe, bomi benga basali ya nzambe. Et puis na lobby ce voyou là lelo oyo akomi koya ko pesa loi, tope ko tia loi. Ko mate bino. Yako bino boba tete la ndenge nini na lobaki ne bandeli na so interpeller Alain na Guy. Tope papa Alain na papa Guy. Bo yako bino boba tete la ndenge nini. Donc katu mwana na lokola vimbisa maboko diku bozo banga ye. Abete la bino leki na bino mwasi donc vous êtes incapable de protéger vos sœurs. Ba para ba kufi ba tiki bino na baleki ya basi. Bino ya liboso mobali ya mibale mobali na baleki ya basi. Et du coup
bako ya kosakana na bango ba voyu moko boye bino bovandi ne boko lobelo kote et plus grave na kata église ya Nzambe o utu ko se remarier na Niketia bato si fem si na yoki ba mati na ba live bazo expliquer abalaka Fazer kuluna le mwana mbali moko ya na église lokola Fazer kuluna sans domicile sans soki nini bino boyebi ministère ya combat spirituel ndenge sunga bato Nzambe asala grâce na moto alingi Nzambe lokotaka motu Nzambe na lobi te ke mwana balabala kokoma motu te lobi na kolanda ba enseignement akomi mwana ndaku et vie comme kozwa mo sens akomi chrétien akomi mosala je sais pas na loba mosala Nzambe bref nda ya kolinga ketsa balingana nzoka nde azina mambo manda ko viser objectif atteint après aboyi mwana libale kufa ndenge mona voyou oyo un frappeur gigolo bana ko linga basi de gauche à droite vine yango wana ko liara bambongo effectivement biso nsto ba ke vine za wana banyongo a frappera les nani chipo combien de mille de millions ce qui des mille et mbongo ya Afrique du Sud ba benga ngonene ya nangalo ba nera ya ba Nigérien des anera mbongo Afrique du Sud ba benga ngonene atkela ko frapper et du coup famille olangi bake ko futa ba nyongo wana poni ba couvrir bo soto salite bota leo Nzamba sambu sibino Nzamba sarana été j'ai toujours dit aux gens Dieu on les manipule pas. Si c'était une bonne chose à faire, Nzamba nga couvrir bo soto wana éthique la bon mutatika la koyeba te. Mais le fait que le Nzamba bimisi mambona ya mabe na poisa, ezola kisake Nzamba tikela ko sala jamais d'accord. Et du coup les voyous aye na famille na bino bokomisie mutei akompe ko chalwa ba vidéo ya Kevin ezobima bende partout ninga banda ko te appel liboso sia de lokola bali axa mwana mama olangi pasteur topé prédicatrice do du coup yé pas commis mosala Nzambe topé prédicateur ce que loko nini so yenene bokomisie et a commis à suivre les décis les devant ba autorité a commis à s'imposer. Namoni batna ba commentaire ba lobby une fois axa a beta maneti moyibi a vimba si fem si mobimba ba yebara ke muto beti yeye et alena giba vandi na bango pas vandi na bango un koulou un voyou aye kolinga mwana na bino to pende ko na bino na profit pour na profiter na kombo olangi parce que yebi ke bosaba na mbongo vous êtes des riches so y axa lobi beta tour na France to na Belgique akeya tamboli atali Champs-Élysées accueilli ceux qui nini 2 jours 3 jours une semaine après à sali ba course na ya zongi donc veut dire mbongo ezali et y a profité a ko diembela na sima ba pesi mbongo ayo bala mwasi atiki mikumba na sima tala ya mami ngeza pasi lelo kombo mama olangi mémoire mama olangi za salili kona bino ba yaya bino botika kola ba responsable ya église to pe ministère et bo soto ya boye na lobby moi mobali wana escroca to pa akosa mokili mobimba ki ne sait pas Kevin abala la prince ni bala bo moni ndenge ezalaki moi si sourire te madama ba ko présenter couple ya ba docteur babimisa ba kombo minene au personnel ba na botamana na yokate mutu mba tala ba titre tala ba kombo mais finalement na âge ya yesu ki mwana 1900 soki 90 combien soki 88 soki 90 to yoka soki 92 mais atangi abandi classe na âge nini na libuma mama po ko mana mbula azali na ba qualification so pe ba nini nyonso oyo attendez spécialiste na songolo généraliste ya pakala non aza docteur azali machin azali oyo physicien et le bina ngata mutu moko apesi ba critère pona bana basi et parmi babilo watangi ya lobi kolinga jamais ko mobali na yo azala lokola tata na yo to pe comprendre ko mobali na azala voilà ça lokola tata na yo donc axa tellement papo langi azala compétent. Et du coup, imagine mobile nae, mais pas maman mi bali bazé belé, y a ba compétent bazali. Et elle a créé marque déposé nae. Et Allah tisaye, ba mambwana nyonso ya lokuta wezaki yangote frapper.
bakosa mokili mobimba vérité bima asenga pardon te et lelo ba abi ezo continuer tala fo bo vandisa ye asimba asu micro te alenki bo vandisa mwana mobali wana simba kasu micro te yo pe axa vanda nie kolobelo côté parce que zo kufela bolingo msusu yo. Mokili yo na monite natangi na histoire ya monde na monite naluki na yemba pete toze pour passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oui akoka la yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international Pana yo kisangwa banzamba mokilo yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu Nanya voyage lokola yo Nanya wakoka nino ya wanzambe Uni masomo ya ekusu ponanga Okufose kwa poyo zali nzambe Yesu Nzambe moneno kitanase Olata nzoto poyo bikisanga Okitana se pozwe sikananga Ofuta nyongo na manzambe nanga Yesu Ozali nzambe Onkote ya okani na yo Ozali nzambo bongwani te Yesu, Yesu Ozali nzambe Onkote ya okani na yo Ozali nzambo bongwani te Yesu, Yesu Ozali nzambe na bomoi papa Ozali nzambe na bomoi yawe Ozali kondi oyo esimba bomoi nanga Ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te likolo evangelo na yo yawe mabele nyotelo na yo Ozali nzambe Ozali nzambe Mokote lokola yo Zambe na kuya Olatike mo vandina mo santu Ozinga bina bangelo Bakoye mela kayo tomo pe mopa Artamon tu m'as rendu intouchable Artamon tu m'as rendu invincible Aliwana yo tu komine la santu Lise kwa na yo tu komine
autrefois ngai nazalaki binzo ndoki akolianga lolenga lingi mais par son son na se métamorphosé osimbi mosambo maladie na biso olengo bebi naza toxique grâce à lui. azalaki nzambe ntango akufi badeptine balobi keno akosekwa mponzamba bakristo mpo asekwa alors mpo bafasilite lisekwa na ye bakunda ye motu libanda mpo ntango akolamuka abimaki lingala moko me komi nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa motu ya nzambe na bango yango bien aime bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te po milimo mabe ekotaka na ngulu so bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona konekasele mpo na nga na yo